Bonjour, bonsoir. J'ai le plaisir de recevoir pour vous Fâché. Binone Soubebi Fâché. Oh, Aza Moko Yaba acteur na biso, Moko Yaba comédien na biso Yamboka. Voilà pour mes capos pour l'année Pembe. Voilà tout Rosala vraiment Pembe, Pembe. Quand je dis Pembe, Pembe, c'est vu que moi, c'est que Rosala, puis Rosala ya Rosé Pelalanda parce que Belé la Bota la Yaba Rosa déjà casquette, Aza scène, oh ça d'ailleurs ça et voilà non signe na yo vraiment Jibi Fongo la caméra na yamba invité na ngai. Bonjour Fâché. Oui, bonjour maman. Oui, Bonjour Nabande Gognon, sur la occasion à la vie. Ouais, santé super bien par la grâce de Dieu. voilà. Tout ta maman on a actualité aussi. Tolali tolamuki tomoni award oya SB et utaki koleka ezo créer un peu la polémique bon to bana juste bade et ba événement na bino ya award koleka ki. Ouais, c'était super bien par la grâce de Dieu. Oui, Salamaki, Salamaki. Et j'ai dit coup de chapeau à Silabissalo Bekam, ma soeur, ma collègue, et voilà. Donc, c'était du wow en fait. C'était du web mais lelo bato bazozwa moi ko comparer mona ya Belgique kandi balobi bo tricher idée wana par rapport ya comparaison wana oyo ba fan na bino balinga bino ba tour ba SP to moni kuna famille bota o vraiment bazo comparer ya Belgique na ya Sila okokolo bani. Ouais, mutu na mutu aza libre ya koloba to ya kopesa opinion na ye. Et voilà, donc quant à nous, tokoloba mingi mingi que si la Bissalo avait pensé ya ko récompenser bato nyonso ba travailler ki na ye par rapport d'abord ya fidélité et deuxièmement bato yo ba travailler ki na ba film ba impacta ki donc ba mérite ki ba mérite na bango ezaki ba trophée. Donc to nde makambo oyo ezalaki vraiment plus important mpona Sila Bissalo Bekam. Et puis makambo eleki kitoko omoni makambo nyonso critique ezangaka te ma nous on était là lobaka ozala no moto ya motema mabe poso oza vraiment moto oza na un bon cœur oloba badi n'importe quoi te parce que la soirée était en couleur et ba expert penza oyo ya makambo etali ba soirée de gala nde bato oyo ba décoraki eloko wana basalaki makambo vraiment comme il se doit. Donc ezalaki te ke salle de fête moko boye bato bazwi ba lumière makasi makasi et puis neti mwa misu makasi je sais pas te ezaka pena nde bongo ekendaka pena bongo même so otali na bapays étranger omonaki ye ezaka penza bongo ezaka te lokola ba lumière publique quoi. Voilà, donc makambo esalamaki penza bien bandeko nyonso bayaki tout le monde à l'exception des personnes balataki kitoko. Donc balataki kitoko, merci na bandeko nyonso bayaki ba nominé ba invité et voilà. Donc c'était bon, c'était bon. Ngai moyen na ça la comparaison il y a ndenge bato mususu bazoloba ezate malheureusement parce que Fâché Kalombo naza mutoyo natalaka talaka à gauche à droite c'était, tu vois. Et donc soki eza bandeko oyo batalaka bakote mosusu oyo otangi bakombo donc baza na raison na bango ya kosala ata mosusu comparaison selon oyo bango bamoni okoboya opinion ya motu te ya vie ya moto okoboya yango te. Voilà, sauf que eloko soki eza ya malamu neti oyo SB euti kosala en tout cas il faut koloba ke eza ya malamu eza niveau ya likolo eza vraiment awa penza esalemaka penza te nayebi te nauti oloba malheureusement nayebi te soki ezalaki ke natalaka soki ezalaki ke natalaka mpe bakote mosusu basoirée mosusu esalamaka nde elingaki permettre nga nasala comparaison wana mais tellement sikoyo natalaka te voilà omoni eza bon. Oui, je te dis la vérité, même kaka soirée te, même ba film, même ba biloko tout. Oh bino bokoye ba ndenge bino botalaka ke botali koto otali pe koto po ça la comparaison nga atalaka bongo te. Nako choqué na Facebook,
film membre René Batutu batia on fait na ba statut tout ça. Te na choquer na nga batu te nengo lobi ezaka ke nga nazoloba rien que la vérité. Il y a pas moyen Fâché Kalombo à ça la comparaison. Soki nazaki kotala des deux côtés nengo lobi wana par rapport à na loba oyo tangi parce que awa na kati ya ville province na biso ya Kinshasa tozana ba site kaka mibale te. Ba site ezebele ya bandeko mususu na talaka talaka vous comprenez mais on est au cité yango na lobi ke nga misu nanga vraiment et talaka te comprendre vi ba moment moko boy makambo elekaki mais tellement dans zara susu pe na kati ya po wana te na ndenge ya mabete na ndenge ya bien te donc yango no moni ke na lingaka vraiment ka kolobela makambo nga azalaki o nga na talaki o nga na monaki o na participaki. Donc c'est un peu ça, dans le sens il y a ma bête. Est-ce que tu as toujours des problèmes avec Belgique? Non, nga Kalombo ne na vandia na problème na mutute. Moni toza ba na nzambe, toza kana bikela mo nzambe na ba na nzambe. Donc nga ndenge na yebi bo nzambe na koyi kozala jamais na problème na ndeko moko songolo pakala. Tu vois même bandeko nyonso basalanga mabe nga na limbisa bango na pardonna bango et puis naza na aucun problème na bango donc bango nyonso baza bandeko baza famille comprendre baza toza biso nyonso ensemble donc papa na biso maman na biso ezali théâtre comprendre pourquoi ko bomana pourquoi ko fingana pourquoi ko luka ko se taquiner donc nga na sala isu biloko na te je faisais ça comprendre mais à un moment donné tant on a eu ba conseil y compris na conseil ya ser nanga ici la bisalu Bekam ya ke Fâché Kalombo il faut bimana kati ya biloko wana reste artiste zala sala musala na yo tika trop d'émissions tika trop de polémiques tu vois et peut ça bien te sala musala na yo ba yebeli yo na scène ba yebeli yo na ba émission te na ba guerre te oh aye alobi yo po yo répliquer non donc depuis wana na bima na kati ya makambo donc naza na problème moko te soki batunde baza na problème nanga wana bango je le dis et mon Dieu me voit comprendre motema nanga et yebi nzambo amona ka motema ayebi ke Fâché Kalombo nazara susu na problème na mutute bato nyonso ba offensanga ngai tango na sambela nzambe na loba yango na déclarant OK mon Dieu je pardonne tout le monde. Voilà. Voilà, Fâché Kalombo. Parlons un peu de théâtre. Quand les gens disent que YouTube est le côté ici monde, il y a séparation dans le théâtre. D'abord, on pose la analyse, mais là, le théâtre est kabouana likolo ya YouTube. Bon, YouTube a kogi jamais kokabola bat. Parce que YouTube a za mutute. YouTube est une plateforme. Où ils ont permettre na biso to sala ba élément na biso to ya kocha na kati po batu ba mona na sens que bokoma batu ya batu te na comprendre otournaka na SB moyo kati ngambo tourner ezate otournaka na ozaka na mutu intel boyo koma na mutu wana ezaka te donc oza na mutu wana so sera mutu wana te donc moyo okokanga na mutu wana ezate na sasa bon eza ba biloko moko boy na comprendre ki déjà question na yo yango na bandaki koloba nini ke YouTube ekabolaka mutu te batu bango moko nde biso moko nde tozosala tu ya koluka toyokana te toza na ba rancune toza na ba problème tu vois eza nde batu mais je m'excuse eza ba biloko moko boye ya ko louer yango te eza ba biloko moko boye biso to déploraka na ba comportement wana. Parce que ça créait beaucoup de choses, créait babinemi ebele, les gens ba tumususu pe ba soigner na bango te lo côté, mais nanzela bo ba pesa na sumbo tete ba betani kara pourquoi? Parce que o ya côté la kamboye, o ya côté la kamboye. Donc ko panza na penza o lobi wana exactement de isa yango na ndenge ya blagité. Au-delà même il y a pensé na yo. Voilà, vous comprendre. Et donc sangisi na ba chroniqueur pe ba na kati ba chroniqueuse ba pe le susuko ko pe sanguema na kati ya eloko yango en tout cas eza bien te makasi donc
bandeko bazala kaka toujours interpellé et on comprend que à quoi sert ya kosala makambo wana ya okende nango so endeni concurrence ezala concurrence moko kaka loyale toza na concurrence moko loyale ekosala bien makasi mais soki ekomi ya babiloko oyo ya binemi soki ya ndeni moni nga nayeba ye pa bamusicien bazala na bapolitiki moko basalaka ya nini ya babusinessman cela veut dire na wenze boye baolakisaki baoyokana te comprendre mais na coulisse bayokanaka bato ebele oyo baswana bakangana binemi likolo ya wenge BCBG na maison mère ebele lelo bayaka ko regretter ton bayaka ko comprendre que pendant que bango babandé ko bunda babandé ko swana bakoti rando na bakati ya ba famille na ba palais or JB papa chéri JB mpiana na Ranson le roi de la forêt babandé na bango ko yokana na bandenge mobo zo comprendre bazaki na ndolenge mobo bazana ko solola alors batimbela kike omoni rancune to pesi déjà image na bato et ça là que est propulsé biso elie sa biso donc alors to tikaka image wana kuna boye mais koto yo to sala boye preuve année to monaka tant papa chéri asalaka faux pas moko boye je pense ce que ça na grand hôtel ce pe wapi asalaka faux pas moko akoya zo choc na loboko mutali poso zaki wera accident bon mutali boso nga naloba ya papa chéri mutali boso akenda kotala na kati ya hôpital c'était qui c'était Ranson ayo otala papa chéri vous comprendre ayo otala papa chéri et batu bayokana na bango pour dire quoi business il faut dire la business bo ça la concurrence moko eza loyale mais ya koluka ko yinana pour des vrais oyo eza pena ke bokutani boye caméra ezate nini ezate fan ezate mais bolekani bino famille donc bino bandeko ça n'a pas de sens mais eza bien te makasi ekosala pasi nango eza nini eza te ke o nga naliaka epai ya monsieur X naliaka epai ya madame Y te mais eza problème kake kozala na kosolola wana nde tozalaka wana harmonie wana esalaka bien moko boye mais ntango eza te omoni ke eza eloko malamu te comprendre donc moi regret ezalaka place wana nakoyo utiliser mo regret nde place wana donc esalaka bien te makasi koyokana talaka emema kokabwana wana emema nini emema ke bafilme mosusu ekoma kosouffrir na casting ozomona ke place moko boye personnage ezosenga mutu moko boye tel mais moyen bazwa ye eza te mpona nini esimbaka te mpona nini mutu wana parfois aza flatteur place azalaka aflataka place wana aya akoma kosatake na ndeko ne moko boye oyo asala eloko te parfois ayeka kosatake na ye po asepelisa kote oyo asala nini azalaka ekotisi barancœur moko boye ekotisi baproblème moko boye alors eza bien te na bafilme ekoma kosouffrir tu vois na bafilme ekoma kosouffrir eza nango YouTube te ezali biso bato nde. Donc des fois si ça vous dérange aujourd'hui comme on a que bata théâtre lokwa yo ndoza bo artiste jouera bien ba comment obengo tom sous porte-parole à mon peut-être ya comment porte-parole à mams ya comment porte-parole ya mutungani eza nini sala comme ça rabino ti ba comme beaucoup na niveau ya obenga bino ba porte-parole ya mutu aza na chaîne au moment yo poko za na chaîne okomi pe film obengi pe bandingano boye bosali musala chaîne mati parce que eza problème ya compréhension ya bato omoni eza na bato mususu oyo par exemple nga Kalombo na ye na bandi ko s'adresser parfois ko s'attaquer na mutu moko boye mais tant on a s'attaquer na ye avant yo luko kota likambo wana lukata mususu o comprendre il s'agit de quoi facha ye kolobela nini azo réclamer nini na nzoto ya mutu wana to na kombo ya mutu wana azo loba nini. Pendant que yo luko comprendre, je pense que au parce qu'au place il y a resitué nga. Parfois nous obenga nga flatteur, jalé le porte-parole, obenga nga ngote. Oui. Ce que comprendre bien et lo nga na olobela.
comprendre parce que biso nyonso te toza ndenge moko ya ke il faut na ya na vanda na émission na banda kokumisa na banda kolobela mutu songolo pakala po akamata changa na film toza na éducation moko te tobotami ndenge moko te toza na caractère moko te eza na mutu mususu lokola babiso bafashe oyo boye nzala to nzala te navandaka na coin na nga nzala ekotinda ngai na flatterie te nzala etinda nga na bisenga senga te nabotami na kilo na lolemu na ngai ya koloba pesa ngai kabela ngai sombela ngai zo comprendre mais que tellement que ba flatteur ba koza baza moins ebele ale bolibola ti sasko biso nyonso tokoma lokola les beignets du même sachet non voilà. On comprendre il y a on a les problèmes il y a compréhension avant de juger mutu zela oyoka parce que na lobaka ngoni ya koloba que ce qui il faut na flatter OK et na yebo ina osa l'émission par exemple na chaîne na biso awa boy na osa l'émission M1 na sali émission pour na ko flatter si la bisalu Beckham voilà mais si la sikoyo atali na ngote parce que flatterie na nga ezui place to ezuité ozomona et c'est nga ce que vous allez devoir révéler que na sala ba émission po ata moko to mibale e kote pa na ye atala bon to ke li sous plus loin ce qui peut atali et que ya sepelaka na ye na flatterie te nani azo perdre toujours nga mutu na perdre on comprend donc biloko bosko tango na yebi ngona mutu na vous pensez vraiment que nga na ko sala non sala ngote dans ce monde que na possibilité na coulisse au mokili yebité na tomboli téléphone nanga j'appelle ma sœur ma grande sœur ma collègue na yebisi que ma sœur tala situation na ngeza mobulu so tiki nga na kufi OK benga nga ata ya ofele na yaka ko tourner je peux le faire basengaka basenga na bango pe ba ebele esala maka banda kala bongo za lelo ya banda kala ozo comprendre donc il y a pas la visibilité ozo comprendre donc na koki ko sala yango mais na sali yango te na ke ne ko se plonger na kati ya flatterie pendant ta moulai obi oh mais sœur nanga beka mo muta tombola téléphone abenga nga OK eh ye muta benga nga ba ngo mo yo proposer ba na lobby ezaka ebele flatterie wana eza kutu pona kaka SBT eza pona ba chaîne ebele bandeko bakoma ba film ba to baza na ba chaîne bayebi makambo na oloba bayebi ke bato batombola ba téléphone babenga bango comprendre babenga kati babengaka ebele babengaka comprendre babenga obona pe mukolo chaîne pa onionga pe aza pe na bato na sentir pe na minute wana bakiti téléphone ngai peut-être na makambo ndente la zo benga nga tshena film na ba te mutu zo chauffer bato baza combien na kati ya film comment akiti so déjà mais ezaka dia ko bikiti sati même soka sali bongote akoki tango azo benga yo po yo sengi oye soka pe si yo $10 yo déclarer te po nani po yo moko senga ki eza méritocratie te ozo mona le quoi yo mo senga ki okiti valeur na yo mais ceux qui va tomber le téléphone ba bengi yo donc tu vois directement que bazana posa na yo yangwana oye donc mona ke ozana valeur mais ya ko ba bengi ya yo moko ko bengana ezaka sans valeur vous comprendre bon bande ko na ebité parfois ba salela ka eloko elobaka ke dans le royaume des cieux appartient aux violents vous comprendre yango ba salaka bongo ya ko benga o makambo eleka mais batu tout est aux ndenge moko te mutu na mutu ayebi ndenge asala mutu na mutu aza mususu abotami aza na kilo ya kotombola téléphone ko benga ko senga po basunga ye tant so andimaka na ye pe na kufa na ye kutu comprendre ole asenga batu baza ebele eza teke mutu nyonso nda sengaka même na kati ya biso ba comédien ezaka teke kalumbu ne mutu abengaka te nda sengaka te ba comédien mususu pe baza ebele o bazo souffrir pe bandimi pe na bazalaka bongo alobi kete ngana koyi komikitsa te ya koluka ke na banda kosisa ba valeur na ngate na banda ko benga ba changa na ba film ba comédien na baza ebele
biso nyonso toza ndenge moko te. Omonaka mutu na mutu soka azangi na ye eloko koloba, argument eza te, soit à contrôler te, à comprendre te, nini mutu a réclamer, abandi koloba biloba loba alati yo bapo oyo uti oloba wa ya bapo balatisa biso me ngata na yebaka ke fâché ayaka na émission azaki koya na émission azaki koya na émission wana ezaka su te nalobi batutu bandeko na ngati wana ezaka lisusu te donc fâché azaki koya na émission po alobela adéplorer na bacaractère na comportement moko boye oyo bandeko batiaki en place oyo emema ba problème tu vois c'était ça mais sans pourtant ko réfléchir que nde na oloba boye nde ko pousser si la bisalo sa nini abenganga si la bisalo za moto alingana na ye ba flatteur te biso bato oyo toyebi to za pembeni na ye to comprendre que soki kuto lingi ke omona mbena mabe asila makasi zano ka flatteur soko lingi kaka ke okende pena koloba pena mabe ya makasi partout zalaka ka flatteur so lingi kaka ke projet na yo yaki na moto msusu na SB pembe na SB esimba te zalaka ka flatteur soko zaka le contraire nango omona ke botambola bien alingaka flatterie te akolinga ngo comment elle s'est bâtie na ndenge na ye de fois ba makambo bima ebele sur si la atinda ba finga mutu na mutu azana ndenge mutu na mutu ngala za avocat ya sila bisalute mutu na mutu azana ndenge na ye amonelaka ye OK eza babiso pe tangu toyebaka esika to bane komona pe ba comportement moko boyake amibe na ndenge na ye des fois aosolisa batute mais après wana ngai na yeki ko comprendre parce qu'il faut étudier mutu après na yeki ko comprendre que te aza ici la bisalo aza akoli na caractère na ye moko boye ya koyana numba mote apantina o minute aza na nuboye azo sa nini azo observer nani il faut ya courtoyer nani il faut ya courtoyer te tu vois donc babiso pe to mimona pe mwandambo pe ya comportement na biso eza lolengi wana on a compris non mbala moke te aza mutu azaka na batu sola na batu asekaka na batu azaka na batu et mutu na mutu aza na ndenge na ya ko juger et puis il faut yeba ke ko juger mutu et dépendra pe na o mutu o ressentir voilà comprendre soki mutu aza déjà na haine moko boye ya si la bisalo yebisanga tango wali ya juger si la bisalo pourcentage ya malamu ya makamba malamu oyo omoni pasi la na pourcentage ya makamba mabe yo omoni pasi la nini ozale bele bonsoir c'est ça va commenter voilà toujours que pe malamu pe na suka émission na biso fâché donc un peu koyeba lelo to moni na ba rôle nyonso o bazo pesa yo na SB en tout cas félicitations déjà merci aux alaté poto lo ba félicitations moi je te dis félicitations merci au karnango toko secret na les amis bato baye bato inspiration des animes parce que tout va opesa yo apparemment ozo sepelisaka ozo sepelisaka ba fan voilà na lobi bato bocheto wa sepelisaka ba bakute na tie penda monde entier parce que parce que na ba fan na bango ya partout ya libanda pour le bani inspiration des omuta wapi fâché pour sepelisa ba fan no ya monde entier bon na rolo ba que eza nango grâce nanu ya Nzambe parce qu'il y a une potentialité et puis tu as la formation na batu ya bien place ya bien la kisibiso c'est quoi vraiment musala yango alors to nzamba faciliter ki biso pe sous na compréhension pour na ko capter et matière et yango na lelo tozo mettre en pratique donc so dans lobby et ba potentialité eza moni eza na batu mususu ndenge vie na biso mukwa bongo Félix Oise kwa loba que rôle na yo eza ya lipapa mukolo ya fête bako préférer sapato sikoyo ba biso ba kalombo tozaka na rôle moko te donc naza na plusieurs personnages na kolata ozo comprendre o ba pesinga rôle na salini na beti yango ozo mona donc batu bayebanga mingi bayeba ke
fâché aya na image moko boye il y a garçon moko très colérique garçon moko brigand garçon moko soki batie criminel omona mpenange oyo nde asala crime ya solo voilà et alors déjà na batop vision bato oyo batalanga kala bayebaki fâché il est aussi comique on comprendre mais moi transition esalaki ata mort oyo tosalaki su mosala te bafani mosusu asika babotami baoyo baza na kati ya SB par exemple mpona cité na bachaîne mosusu baye lelo oyo baye ocomprendre baocomprendre ke fâché azalaka mpe comique donc apart kozala trop colérique donc ayebi mpe aza mpe na art de parler moko boye oyo akosekisa bato parce que être un comique c'est quelqu'un qui fait rire les gens dans un sujet tu vois donc fâché aza mpe yango donc eza potentialité. Mais deux fois voilà. aussi, donc ils ont grâce à Nzambe. Dans cette là na Pierrot, les gens se disaient aussi c'est fâché face à Pierrot. Pierrot a pas maté. Pierrot, Beckham, Sila Bissalo, na fâché. Donc na kati wana siko du tala siko ke il faut monana. Il faut yo pe na commentaire balo belayo. Ce qui te on soulever le mot bien. Donc très important, ce qui te odini bisika Beckham aza Pierrot Ndomba Sazawana, Yoko Monan. Ah? Kita, n'a blagité. Siko fâché, c'est ça qui fait et public aux autres la biso babakou baebike. J'avais marqué, vous voyez donc na beta qui pena n'a blagité, na salle qui ça qui on va jeter. Donc bandeko siko pona bandeko musu ezaki pona bango ezalo kola moins étrange, ezaki nouveau, mais même Beckham Yemoko, même Pierrot Ndomba si baebi que non fâché à jouer à voilà. On comprend. Parce que les gens se posaient des questions, tandis que la même petite dans commentaire comment on a fâché les bossos il y a Pierrot Ndomba. Mais moi félicitations parce que tout le monde est vraiment que ça là yo. Et voilà, fâché ba projet non on a dit eza nini potolinga toka bwana. Tout soit sur ba projet non. Mais na mona ba projet et kosimba nango to ezalaka elo mo boye ya surprise ezala surprise quoi voilà bato bazala surprise nde na mona mais soki ezali déjà ba programme moko établi nde donc mususu okoki ko annoncer yango déjà que non programme na biso eza boye mais o na koloba kaka na bandeko eza que bozala toujours scotché bao nyonso balingaka fâché Kalombo et fâché Kalombo aza wana à continuer toujours ko sepeli sabino et ba o pe don bo découvrir ngaité parce que ça peli kama ba opportunité moni elo ko zo sala bande ko musule lo yo ba kamwa eza parce que bazwa ki pe temps ya kotala ngati ba côté moko boye et puis ko zo ba opportunité o bande ko mususu bazwa ki ya espace pena ke ba se démarquer tozwa ki angote soki eza ki nkolo a permettre yango lelo ndenge komo kende déjà boye yango c'est que donc boza na bino cirque boza toujours ya ko sepela pe au-delà ya oyo bokanisa naturellement oyo ba ko na succès mon naturellement non ya mona pas ça forcer parce que ça mon film on essaie dans la France na comment sepela na zo jouer kitoko surtout na théâtre na ndeka zo tangisa non babi na ebiso ko komi na succès mon naturel donc on kotaka le roi mpepe bato ba rêver donc ya chez wana zoya. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Je dis un grand merci. Pour nous Rolanda Bisso. Et voilà, là, on a un bel qui nous fâché Kalombo. Artiste Oyo, a s'appelle Sarabiso na banda pour Oya Sarabiso. En tout cas, Bambo na batalinga kayo. Et puis, Mouto Azana Biso na Koko Salani. Ouais, Mouto Azana Biso nanga. A rejoindre na plus de 143 89 56 18 665. On a Ozana ya cheye moko mobimba. Voilà. Donc pour na bambote na pesi bambote na ngai na France et pas ya moi si moko ya choco frappant madame hein? Elle est madame Catria Lekwa autrement dit Kat tout droit na ville ya Évreux na kati ya France wana na pesi mbote bisika ozali na pesi mbote na mon boss Adolphe Kitoko. Lui, c'est le patron du café Onassis de Liège, Cointongosa, staff Oyo, et ça là qui est Belgique, ça a valeur.
Roi Philippe Yemoko approuva yango. Donc merci ebele à mon boss na o nyonso sala. Et puis na pesi mbote na maman Elimbizi hymne national, donc maman azotika fâché kalombote. Merci mère na o sala. Et puis na pesi mbote na pasteur nangai pasteur Melar Likunda na pesi mbote bisika ozali. Et puis yazara lipasa na kotanga ye moko kaka te na tika lipasa na ye pasteur Mélène Likunda na pesi pe mbote famille Likunda mobimba na pesi mbote pe na pesi mwasi moko ya pembe o soki courant ke yo monaka pan éclairage ekoti Evelyne Likunda na pesi mbote bisika ozali. Et puis à mon bébé Keola mwana ya pembe makasi na ndenga dega na pesi pe ba bizu ebele. Et na bato nyonso bolingaka FK Marie Likunda Blandine Likunda la banquière tozolia pété mais na lobi kaka na fundi. Donc merci nayo. Et puis merci na bato nyonso oyo balingaka FK. Merci beaucoup. Je dis encore Je t'en merci. prie. Derrière la caméra, à toi Jubi, je dis merci beaucoup à Boss Stone Mukendi, merci beaucoup à toi Hakim Salom les millionnaires, merci à PDG Martin Sungolo, je dis encore merci à toi les clés de la ville, ce qu'on m'a en tout cas, c'est que ville les a assurés. Merci Nabino Bolinga Choice Pumba, Nabino toute une émission à Sika.